En tout cas, les musiciens, les artistes, en tout cas, les ingrats envers l'Alléluia. Voilà. Ce sont des ingrats. Parce que c'est le seul monsieur qui payait. Voilà. Les artistes sont avec l'émission de l'Alléluia. On va couler matin. Mais si on va sang, oh, Kabila paye 200 000 $. Il faut qu'on la commuster. Et après, c'est ça la vie. Bon, on va ma carotte. Quand on m'a dit, une année en route. Mais en tout cas, l'action journaliste va mettre ma bébé dans haine. Yango, petit de Lausanne, semble en tout cas. Les journalistes, il faut revoir. Mais c'est pas un journaliste congolais, c'est un journaliste Internet. Tant que tu as dit qu'il y a 51 dans Sony, même pas plus de 150 personnes. Congo France. France.com, site ya masolo ya danger, masolo ya kitoko. Merci très cher téléspectateurs. Vraiment, Boza et Belé Kolanda. Émission Nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Lili Pumba. Merci à Papi Messi depuis Lukampa et puis Mandela Mugonda depuis Lukampa. Merci beaucoup à Yawili Mouché du Babi Kodo, Jamais Kota Veris, Malolo Loris et la Congolia. Merci encore à Diesel à London. Merci beaucoup à Mamé Melinzemba. Motema ya tous Belé Ambetolo. Merci encore à Grévi Fouti la Lié Bomatita. Zolambo Babi Vedi et Pakotina. Na masola la grosse moulue de la presse congolaise, grosse moulue la plateau langa na sanga mo côté na za deux gens invité na ngai na makasi toujours ya muna artiste et métier noir devant la caméra na été sur fongola déjà masolo te beta masolo patuziana mwana ya emene ya kwanzolo soso tout ça mingi te beta masolo. Mais quant à moi d'abord je dis bonjour Patuziana. Bonjour, moi c'est Togo Grosse et puis bonjour na grand caméraman Mona et puis certa na bana poto masalanga Carlin Itonga Gabana. Maman Yvette Tonga, à Londres, Bruce Pangi, José Tozo, Alain Piote, Gordon Piti, Indri Monza, Nanou Mozou a bien les 24 dimanches. Donc, puis, V Florida, Ndundi, et c'était belé, donc, pas tous un peu de certain. Voilà, ok, merci beaucoup à Jean-Marc Kabunda 520 Giga Apocalypse les millionnaires. Pas tous en 2016, nous pour côté déjà 2017 au janvier, le 8 janvier, tout côté déjà 2017 et 8 janvier 2007, mais 2016 n'a eu tant que artiste, na vie artistique, hein, et les qui là qui on n'engage pas tous ça. Bon, les gars na ba voyage, les gars na ba voyage na Afrique. On a tambolé moi Afrique pour parce qu'il fallait travailler pour nos artistes et musiciens. Donc on a outil na ba chorale, il y a des églises bimanza et malamu, na ba âge mobo donc il y a muketo. Et puis na 15 ans na yo sala orchestre na regala musique, 6 fois champion na commune Ngalema. Donc na likana ba moment mobo et serwana ba Suzuki, ba Modogo, ba Samba na ba Flash, mais on a peine à imposer regala musique. Donc na sala mambo belé. Donc assistati ba JBM piana ba Weranson, ba musicien Tinel na Dibaboma côté na yo on a ba 87. Voilà. 87 ba Didier ba bien on a ba répéter vraiment na Tinel makaba uta kuna na ba Luba. Comme si tozaki na ba parler na ba Bandal. Encore on a ba sayi ba cadre na ba banque d'Isaïe à l'époque. Donc nando tambona ba jibena ba wera mais comme si age ezaki dimi mais ils sont ezalaki moyena sala ndule ezate ko manifester à partir à 15 ans titi après on a maintenant c'est on tout ça là ba mokosa nazana pasi mama yo si la soni ye bonyo komonelanga olingise bana ave mokosa Enge Mokos, pourquoi rouler avec mon nom? Partout, argos à toi avec mon nom. Parce que c'est où on a donc mené à soi côté na Lubaki pour parler moi j'ai peine à Lubaki. T'as la petite moi à Boga Beta Mbatsa Marité François Gilbo. Fils vient comme on n'a pas tous yan. Il y a ces pays dans ce côté on a causé les mené un tabama ça va bima et belé. Batondi mené à Tkelingala. Donc meni atikala na image na matita na obeta suna ba vena nga mosusu tout ça la 25 minutes na ba Dof Dominguez meni habite fona récupérer ka Soudan nga nda récupérer nga achanga pe na masolo habite yo za musicien nga na lukako depuis kala to na bandi boyi na nete
ezamba pambola ba Didi Kinwani musuna moi Didi Kinwani atina nga enveloppe à $10,000 aipsinga na sala nango na ngina sala allez na ipsipe menea na somba voiture mo na Suisse pas ve nga mo na Suisse na PC mbote ja bakuka atele nga ngo na mai na Belgique ya boye polémique na kati ya mouvement nini ya esika tenda azwa baka nini ya azwa baka menea bi mebino na senga na no ba de la papa Didi Kinwani Didi apesa raté mais comme na tour pas tout ça na bon mona ngo fondé donc olingo lo baké na banda makambo donc na banda makambo depuis Diego Kao sikoyo tellement mené Azaki entraîneur na Diego Maradona ndio mona beti ba plomb donc biloko uti loin States donc Argentine donc oza biloko a Diego et après on a l'accès bango ke na obimisa 18 mi tout donc 18 mi tout eza disque o Yesu Masi a produit pas Touziana donc 18 mi tout Yesu Masi a produit pas Touziana donc le 13 donc donc Roger ok, merci. Donc, 18 métaux. Solo la nangande na grand poète. Mamango yango yo pas Touziana ayara maba indi ça. Non, yebisa ok ngana jibem penatolia kamunde na kwa de kan donc Miss Mabamba ditige na kwa de kan. Ah voilà. Tala. Kosala ka blague té. Donc au grand prêtre de Ligunzinga, batu wana ngana liana ba kamunde de 87. Mutuna mutu chez bango. Pour mon histoire, ngana nyata ngoti. Ya mone mené abima génie pour parce que abetara tout oyo et passer na vie na ye. Ngana jibem pe na wera. Kamunde na kwa donc na kwa de kaniko mafuta pe tamsu donc na mapa mama poto avec grand vitalo. Alors ngana utana ba via na loin. Donc tant wana kuto tutu kaluji nzimwaka Emelia nzimwaka bango tu nzimwaka donc muto koloba donc ba Dominguez donc na tango Robert Kokota donc ayo orchestre na misu na wana président ma voilà ta base a face à bawera donc ba Didier Bayebi wana banana ba Didier Masela bana mike maître baja pour ko faire oyebi ça OK pas tous un grand poète alors na solola bien pour parce que na fana mené à lingana sa simplicité voilà donc na zape muta parole donc simplicité yango wana mutemansara moto donc j'ai des Weston, j'ai des blisons, il y a 32 000 euros. Mais le na monyo ke na Weston to ke na bisoka na ba trailing hein. So moza makasi. Et on a le ke na bisoka na trailing na facilité. Petit ba marque ba Messi. Cher. Silvetto cher. Donc Silvetto cher donc OAC donc cher. Donc pourquoi tu as ba maison d'Idas au beta ba plan o za ba grande marque. Ba marque ba Diego Messi, ba Cristiano. On a le bac mère, on a beauté ba master. La bimisi ba disque mais ba disque belé na onzi mangote eza primatiré ba disque bana machombe ba disque bêtise eza donc ba disque pe écoute donc ba demi chanson pour moi na sali 7 titres mais chanson moko grosse eza na valeur à 50 chansons on a monaki na pesa on a peuple au bazar na Congo monde entier est-ce que na album on sali eza na producteur to mo to produire au producteur na Jésus Christ. Ah bon? So kuti na Facebook beti Patouziana, olukina na Face Patouziana na WhatsApp ozwanga donc un message photo kozala to producteur na ngaza Jésus Crispo na boye ko sala confiance na bata mokili. Ko bata mokili musu donc orosa na confiance boye ento mona fiti. Enta yuma. On mona kike Jésus Christ. Jésus Christ il faut poler. Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup Patouziana na tomona kipe lobi tokendaki enterrement ya Michel Ladilouya waza boss na chaîne na kina wa Mirador et puis tokendaki lisusu Congo France tokitaki susu na matanga ya grève faut-il la matita liebo mais indire présence na bino ba artiste et musicien tomona ki angote grève faut-il la utepe ko perdre maman na yeba kundaki lobi la grève faut-il na yeba gité. PDG l'a dit Louya, mes condoléances pour parce que na kitaki moi PDG moi yebaki ya PDG na yebaki menazela ki yango to na kitaki moi rapide na vendredi na Brazzaville na rokoma lobby na ba 17h ton na komi dei baki konda donc triste et puis pour mes condoléances la fois passée mon aki website ngozaki na matanga na peso pe mes condoléances donc fait la dit on sait na mbebele souci mais ya gavi fouti là
na yebaki ndete pesi kaka mes condoléances donc namoni tellement donc méritaka ba $12,000 et bébé pour na mama ba disque au 18,000 tout donc il faut na bossa qui vraiment dire puis faut na ça ma ba clip mo boy donc ateza na osoki ba marque ba Michael Jackson tege mais donc mutata libre en toi ça va donc on a des 18,000 tout on a beauté ba massa base à la genou chacun 600 fois chacun. Voilà. Pour n'imba mon marketing, ngam naza vraiment descenda et menia. Malgré les menia, mi cousse babima, ya bali bandi, ya badi kosi, ya ba makero. Mais menia so talo mon figure na vraiment s'ensemble là avec Patosiana. Donc au tali nenga zalaki avec le bel avec nuance. Donc yo mo ebsanga que mon fils un jour yo tikalanga. Ba obenga we menia. Donc malobana yango monisa ma mère donc malobana yango monisa ma donc na sala raté que pour na forcer que na pas tous na za danger te na sala ra lit donc aluta continue que père atika na idéologie azate mais na comme si na za Élysée ya zaki eli faut na continuer donc yango moni bana poto pesa nga confiance trop on va bisa yo que faut lora moto pas parce que na leki ba on tuna ngenge les belé na bangenge ah belé moni na bangenge bagwa na bagwa les qui bona tata moi aussi misusu ba koma ba pédé donc mambe belé donc na ba raté so pas tous na mambozo le bozo ye bango pas tous yana mais na so mambo solo yo rasi gwese memo wapi gwe memo wapi botala liwa pharaon te tisuka nango banzo ibaliaka ya tala na histoire ya Moïse voilà masa bakoma bagwa ba masa bakoma ba pédé yo vraiment donc masa kutu yo ndekudu faut kutu ndeko sepelisa banzele mais yo koma susu mbanda banzele yo mwana masa musumata mususu mbanda banzele voilà ça la raté ah voilà siko sunga na komi mbanda nzele voilà talaka moi mobala komi mbanda nzele mo mama na make taxof man abima na jonanga mais est-ce que mona bukonza likolo mona jamais bukonza likolo pour dire donc lo ma dia boya mais bango ba osala siko yebsanga kapona siksaka to ya pale car manzanza pa mo sunanga na panzana kuna côté ya terra mama yemoti ba fati donc même dans le barabou ça te prend au finga mais comme si tout ça bateau tout terre photo terre ramasse tout se comporter bien ata mkola suka to tika na biso marambon et belé ba kenda ba tika en mer vomi nzamba pambolo grosse pour moni pe bukonza likolo succès si la raté mais mouvement que yo e ba na signaki pacte na liaki bato fetchaka Congo yo fe nga descenda lita bembo depuis ba bra Congo voilà chaka Congo parle bien pe fon kotaka makambango voilà sanda ozali moi biso papa tikela biso parce que biso qui na président la biso mutuelle de santé pour le vérité c'était qui que c'est mené ya mon que lelo ba yuma batikala trop yezala ki mutumoko sodi ka bezali codage kaka même aisha park wana mitili on uta pas kinga pour de panjelo ko e panjana parce que mon que ndenge mo atikala biso za pemene to encadrer. Ok, merci beaucoup Vietcheka Congo question on a pu fona tuna yo tout le monde qui Michel a dit lui a like leka boss ya Mirador TV oyo to kende ko kunda déjà depuis hier na Nécropole mais on dirait tout le monde qui présence vraiment il y a ba artiste musicien il y a ba artiste comédien yo ozawana artiste ya danger donc artiste à danger présence na yo na kata tongo mona ba artiste musicien ça là qui on ndenge na même jouer ça va ko matangate mais sur la sango kabila pe $200,000 faut moi la comité et après ça la vie hein bon wa makarote kama mari misamo inane yangote to bilango bilangati voilà to bango ba ya rapona mbongo mais en tout cas ba musicien na ba artiste to ba ingrat envers la Alléluia voilà sont des ingrats parce que tata là c'est le seul monsieur qui payait les artistes sur lesquels l'émission c'est la Alléluia c'est le Mirador ils ont pendant mais nos bateaux au aspect sambongo ata on n'a pas vu vraiment ngouema artiste mais ndio baza wa kisasa baza na kisasa baki na bango même bandero mo ba commenter telle chaîne hôtel ogani après ça dit la Alléluia yaki na ngote vraiment rendre ça bien ba journaliste ba journaliste vraiment bo reviser mabe Sandra Bumba ba journaliste bana moko nto atango papa mba kufa ki memba o ba inga papa mba te baka na matanga o inga mari misamu te bakunda ye mais en tout cas l'action journaliste va mettre ma beba na yango Pitizo de Lausanne semble en tout cas
bah journaliste il faut revoir mais et là c'est pas mine na journaliste congolais c'est un journaliste internet tant que tu me quoi la dit il y a 51 na Sony même pas plus de 150 personnes hein 650 personnes mais sans journalistes il y a internet à part Kabose Montana Alinga Bino Mundibu Bill Clinton nani soso nani plutôt wazaka ki bidi nani comédie tsaka kata suki wana nini ping pong vraiment que wala ki lobi mais na lever du corps c'était la honte vraiment que de toute façon que ça matière à revoir parce que bolingo zalité na biso bato ya mokili même de kufirando en tout cas ça bien té hein Sandra Bumba Brigitte Bitala nani ça dit bien té en tout cas et ça dit bien té. Voilà, OK, merci beaucoup Tchaka Congo. Masolo tambole pour biso bato internet ndeka ande to sur rabat plus mingi ba information vraiment na source que il paraît moi babilambango ya Michel Adilu ya la ekeleka ndire yaki penda na ba condition bien té et yaki non tour à liboso no bilamba miki ekoki était baki bazongisi ba yesu na deuxième tour bilamba et puis ba yeli susu na cercueil ekoki était baki bazongisi ba yesu na deuxième bilamba ezaki c'était dit à quoi ba rosombela mutu biloko non ekoki était bazongisi et puis ba yena mususu réponse en facile hein mamani misama ngote ina ne ngote tokene binoti ya kwisi na tokende kuno mona banana bakoya moni ba famille ba koma lo koso so ya muta kufi batala ka susu ebembete atalaka entrée chef za kotina mbongo de la forêt kotina mbongo mukulu jibe kotina mbongo zon pante les gens font mal l'argent ntuka la dilu ya wana soki exemple biso kota de metanga kufa ki parce que ngana zalaki mais noir la dilu c'était moi avant ça les cambo faut benga ngai si il y a des babé onine si les invités même mes collègues na yo Nadine Tirbo bien tango Mariana ngakina ni na Mirador ngamu na pesa ka Nadine Tirbo ayana Mirador so panda alors même kaya nani ya Babi Ndonga bakanga makina na Kilingalema mbongo fuya la kiona zapa pombo konti na so que de la forêt ah il m'a polémique so que on sait que la polémique qui parle alléluia il m'a remis $1,800 au de futa kina Kilingalema coïncidence Babi akufu na Angola Corée yakina Njela Lufu de Luanda Lufu 1000 km Lufu Kinshasa je crois dans des 400 km tout ça 1400 km ça 1400 km na nzela le temps de tene on chako na Ngalema na tongo esimeti ninga na kesenga fungula ya cercueil tant na ke fungula bona moni kora ba bébé baka et bébé baka to babandela ki kombomeye bidamu se bébaki la dilu ya il a mis $150 pour sumba bilamba ya Babi à Chokoro moni c'était monsieur vraiment même à Maramona mais en tout cas côté en tout cas Ali Messimoko il m'a considéré coup de souci des araki il fallait ça ministère qui dit des arts comme tant côté social mais en tout cas bah journaliste bah réverser bolingozalité donc il fallait en direct mais voilà bon là qui dans notre commission presse bah bango bah so Marie Misama Koufi. Mais vie Tchaka Congo est des artistes à danger. Côté non peut pas cotiser. Que vous entendez la moto avec cotiser pembeno. Non. Biso ça avec la famille. Au départ parce que batami to ba yebi que nganza za mutala diluya. Même yebi de la diluya zali écrivain avec artiste normalement il fallait tout ça comme on n'a pas des artistes il fallait comme encore va qui fait les pas des artistes comme on n'était pas associés en tout cas vraiment que Michonoka il faut bien la Hermogo il faut trouver l'essentiel agwas amatone il faut que la voix nini na biloko normal neti tout le Cambodge toujours la sécurité Camboya ba droit d'auteur artiste ce n'est pas à tous les moments que tout la télévision na RTNC ah ouais écoute RTNC n'est qu'au sens artiste ça la marche contre fake Fédération d'artistes Congo bazo foot ba 5 ans il ne fait pas les artistes il y a un communiqué les lobbies de société net ba RTL ba faut la combat $35 millions ta la compagnie Morgan $35 millions et artiste ce qui lo ba foot artiste tous les jours télévision tous les gars artiste beli bala moko tamso la sokolo basala tamso unité de santé tamso hôpital vraiment yango na sensible artiste bakota na
na sonde sokoda baye bazo ba droit d'auteur na bango pour tout ça organiser na ça s'appelle l'association parce que la association parce que c'est mingi bango l'association te ceux qui azo ça quand on retourne na biso déjà kaka to so laka artiste na biso pe grosse moulin na kotaka na kati ko ba ndambo mwana yo voilà ye mwana ngai kayimba dan foka soki na moni king voilà OK merci beaucoup artiste qui est na biso na what is the to voilà kobota mpasi mpe bisengo mbabilongo na bomengo balemba birisengo mbaevala mawa mbapangi hoye bakaye dikando mwana kini masika kono zali nayawa nazali seko banza ya shaka ye voilà kaka king en tout cas mado shako oyoki yango mado shako vraiment que monique belé ba taraboye c'est rôle sans danger tout ça tu as belé à kufi non il est en danger dans ces années il faut faire promotion il faut aller bana ils ont prendre des photos tant sur opportunité on peut savoir parce que au kutu ça ndako moko oyo et ça la biso tant que biso bimaka tu na TV ra moko mais les lieux comme ceux qui 50 il faut les raisons bon la promotion ça se fait en tout cas la signe là-bas na poto hein au dernier king que c'est mené en tout cas pour soutenir Popoli. Voilà, ok, merci beaucoup. Tokabo na biso na vie Tchaka Congo. To aussi ça na biso na artiste musicien na biso. Ah mais ça na ok na biso na what is the to mais artiste na week-end dirait bana to ya king que c'est mené ya Kwanzolo Sosobo Sangani. Est-ce que c'est vrai? Bon, normalement jeune frère na biso moko on a monaki. Tu as une invitation na e. Voilà. Comme le papa griffe. Voilà. Tunamona kiaki na idéologie wana ayamba inga pe la fois passé na chaîne na bango kuna na TVS1 voilà papa nanga Adolphe Mozito apesaki idée wana ke le 13 février totika ngonde wana te tosanga na biso tout ou nyonso passa par Emenea abeta na Victoria donc tout ça la idéologie pour na hommage ya King Kester pour que ça 3 ans. Alors répétons on s'est bandaki la fois passée on a répété avec 4 amis avec le guitariste mené à Tikainga na bango en tout cas répéter ça bien donc le lopé sous répétition les ali na limité qu'on a pour batomber tout à l'heure papa griffe et moi nando ebiso ki nana mo ba pele belé papa na didi ki non pas bien nga voilà arrête le médical et koto kuna yo bien mon ando c'est mon pardon boss na okimate menazo appareil pour bapel écoute et moi trop donc on a préparé événement voilà oh ya le 13 voilà pour parce que ngane na cause na Jésus-Christ Jésus-Christ faisons ça imenia mais Jésus-Christ appelle ça une condition na ozong ça imenia mais aolia nanda wa mututi aolia nanda wa patuziana aomelara pe mai nanda no patuziana aola na yo donc ti na ozong na bokonza likolo donc les 13 wana ba Tonino Fernando ba Guy Kimvwila ba Venanga Lolo Mutima ba José Mobiala donc bana pototo tout ba Damien Cosmanto donc événement na kin ma mère Florence Bandu o amoniki aza après a royal les 13 wana mais puis les 13 wana na ba na boté ba massa kota masolo 10 pour na bimisa 10 mitu donc 10 mitu donc wana ba romona ke jour wana ke est mené à rêver à Fox voilà donc on c'est mené et on toutefois ba tout bolinga sito et puis patron sito yo José Dipumba donc on a sepeli mingi donc merci grâce artiste nga noti que le micro langa merci beaucoup toujours c'était noti que ke na biso na wati surtout bois qui mabango OK merci beaucoup nous sommes vraiment à la fin de notre émission merci beaucoup à Grévé Fouti la Babili et Bomatita merci beaucoup à Papi Messi nous sommes vraiment merci beaucoup merci nous sommes vraiment à la fin de notre émission quand moi j'ai dit merci au revoir bébé artiste qui na biso na wati nous sala serina nga motema ngala lela yo Mokala yoko zonga ye batonya malade papa Chéri la komela kia mokanda yazwaki yango te bato bayekobisa mingi yokima libala bato bayekobisa mingi yobala na poto nzambe mokolo yokozonga ye nakozela ye na njili papa soseleki ye Chagana motema mama ya Gilles Boissé
mama pirose mama samba kinoni mama jamukanda mama banangola mama gimatango mama viekobla mama pourquoi tu m'as abandonné le sala m'a demandé à peu d'eau le sala yo Alain Vukulu Sohala baninga bakotola minkolo na mikolo Imene akeye Soki basomba kali wana mbongo Nasomba ya Emenea Nasomba ya Kinge Nasomba Madilu Nakoyike Mama nakokufa mama Nyuma sigarete mama Butupa moi nalalate Nakumaranga tara kiliselo na ye na bato Mbande fingala Mbande atongonga Basusu babetanga Basusu bakalanga Ola koyike Mama nakokufa mama Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com